Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na Mbote na balandi nyonso ya réflexion pe na batali nyonso ya réflexion pe na papa na biso Mbulu mbote pe na collège na ye Mobimba toza na lisolo moko epesameli biso na kati ya réflexion lisolo ngo ezali nini ezali ba camarades mibale donc ba camarades ya longue date quoi. La longue date, babanda kala, bapoli, vraiment enzamba sali, moko na moko ake na libala na ye, azo vivre na libala na ye, et après moko libala, et simbite bakabwani, moko atikali na libala na ye. Et oyo atikali na libala na ye, azaki toujours malamu na muninga. Et oyo wana pe azalaki koya toujours epai ya moninga. Et toyebaka tangu déjà camarades à longue date comme ka famille. En tout cas bazalaka vraiment bien ambiance kitoko. Oyo wana libale kufaki abandi ko pusa na basangana kanenga kezalaka kendaka pe ndaka moninga bavandaka oyo wana pe alukaka ye bazalaka très bien. Mais aye kobima na mobali ya muninga abimaka na mobali ya muninga sans pourtant muninga ayoka ayeba mais masolo ndenge kaka ezalaka na bato oyo bamonaka batambolaka balandelaka pe makambo ya baninga mususu ndenge kaka ezalaka toyebi basuspectaka bango e bapesaka déjà lisolo epai ya kolo mobali mais lokola baza bakamarade ya longue date na ndenge bavandelaka muninga andimaka te eloko nini esalami sikoyo esalami ke wana kuna zobima na mbala muninga atombe na zemi ndenge atombe na zemi complication ebandi ye na mobali complication esali ke muninga wana aya koyeba ke ndeko na ye wana abimi na mobali na ye epuis akomi na zemi sikoyo ndenge akomi na zemi place question sikoyo eye mwana mwasi oyo mukolo libala toyebi kaka ndenge esalaka donc regret etondi ye motema passe etondi motema batension bestoma ekomi kita mata donc vraiment ezosemble ye difficile azokoka shoki yo te question eza atika mobali na ye ou a continuer na mobali na ye pendant que mobali abimi na camarade na ye ya longue date et camarade wana alinga pesa mobali na ye mwana ba papa ba mama likambo ekoyi na kati ya réflexion donc ezosenga réponse na yo toujours ndenge ezalaka réponse na ngai ba réflexion na biso pito na moninga oyo donc ekosala ye bien azozela
ba réponse na ye donc tokutani mbala nsima.